Mbote libota na ngai mbote na bino. Ndako oyo tozongisa ngo susu lelo na 2023 parce que prix nango ekiti et puis propriétaire abongisi bandako na ye na kati tolakisa na kati te po eza na ba locataire abongisa yango abongisi bandako na ye prix ya bandako emati. Donc avant na 2022 tolobaka na bino que lupango oyo revenu mensuel nango ezalaki $500. Lelo na 2023 bandako emati revenu nango ekomi na $650. Donc $150 emati par rapport ya revenu yango tozongisi yango. Bon, toke nan bongo tozonga siko. Merci. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, je tente qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le bloc, bébé veut que je pêche. Mbote lisusu donc wana tozongi toza liboso ya lupango tozo étudier tozo tala tolakisa ba vie nyonso. Donc a tokoti na kati ya lupango tolobaki eza 10 mètres x 15 na ndako oyo en étage et na 4 appartements. Donc nde na lobaki na bino revenu mensuel na 2022 ezalaki na $500. Lelo revenu mensuel emati ekomi na ba $600. Donc awa toye tolakisa skoyo vide likolo parce que batu bazotunaka biso ba question liée na érosion alors que tolobaki déjà que tozolakisa mapango na ba vie ya likolo pona ko éviter ba question liée na érosion. Donc ozotala la vidéo tala mbala moko ba question liée na érosion, ba question liée na ba gauche droite pour éviter ba perte ya temps. Donc yango yo tina oyo tozolakisa bino bandako na ndenge ya likolo ba vie de face, ba vie de mopandi, ba vie de devant, ba vie de derrière, ba vie de likolo. Donc voilà un peu ndako oyo na 2022 ezalaki cher mais na 2023 tokitisi yango na $65,000 légèrement négociable. $65,000 légèrement négociable. Na revenu na yango il y a $650 américains. Donc ça fait déjà quelques jours bandako uta ikomata bandako ekomi donc revenu mensuel nyonso ekomi na $650. Donc obo mona likolo wana eza makadam place biso wana ya pembezo leka eza makadam. Donc déjà awa na roloba que toza na quartier Kimbwala, Kimberley City o bakino babenga Kimberley City yango yo Kimbwala. Donc bon quartier. Bozomona érosion, je crois que biso so totala érosion ezate kobukana ezate courant ezali ya bien, ma ezali na lupangu, accessibilité sans problème, maramnyo so eza kitoko. Document ya lupangu kitoko, propriétaire aza sur place na ki Nchasa. Donc awa tolakisi bino vide likolo to kiti siko na makadam. Otolobaki to relaxa nyonso. Tokiti na makadam. Donc awa toza na commune ya Mongafula. Commune ya Mongafula. Mongafula ya awa okoyela na ndenge ya magasin. Donc outil ville, magasin Kitambo pompage, saut des moutons pompage et puis tozui moto tomutu kanabiso inde ti awa na quartier Kimbwala. Donc tobenga ngo quartier Kimberley City.
donc wana touti na makadam tokoti siko aveni po tokende kotala ndako na biso, donc aveni yango oyo ememi biso ti na ndako. Voilà, toboyi kolakisa ba pembeni pour éviter koyiba, parce que bato mosusu bakoma atindi ndeko na ye aye atali sans contacter agence, alors que ce n'est pas bien. En cas de eloko moko ya mabe boluka bozongela agence, donc tozo éviter biloko wana. Voilà, donc tozongi sous na immeuble na biso yango yo to ana deux appartements na premier na likolo au bon moment na likolo, donc eza ndako moko récemment construite et ça lit pas même 5 ans, pas même 6 ans, donc euti ko tongama, même propriétaire azana posa ya mbongo. Donc par rapport à projet na ye azana yango ya vie ye moko ayebi, donc azoteka lupango na ye $65,000 légèrement négociable. Tu as 4 portes à locataire, 2 portes likolo, 2 portes na se. Ba porte yangoyo, bomoni banda ndenge ezali. Banda ko eza très bien, très propre. Donc banda ko se eza na ba toilette na katité, bango baza na ba toilette na bango moko. Donc bana 2 toilettes, chaque ndako yana toilette nango. Banda ko likolo, bango baza ba toilette na bango na kati ya ndako. Voilà, donc wana tozo évoluer totala banda kwango ndenge ezaleli disposition. Donc banda kwa si awa na badenda kwa si ndeti ndako ezali boso na biso eza chambre salon toilette nango eza mpandi, et puis au alandi wana aza 2 chambres salon toilette na epe ya ndenge ya libanda ya yemoko, donc bana 2 toilettes na se po na 2 portes ya se, et puis escalier et matili kolo o eme mabiso na 2 appartements où ils ont la toilette na kati où ils ont na likolo. Donc voilà composition ndenge ezaleli. Donc na si awa toana ndako 2 chambres salon na chambre salon ba toilette libanda, et puis il y a likolo toko matapo na ko expliquer, parce que likolo toza na 2 appartements, il y a 2 chambres salon cuisine, 2 salles de bain, donc chaque toilette na salle de bain na yango, et puis tu as un appartement mosusu ya chambre salon cuisine salle de bain. Donc nyonso wana to mata likolo to relaxa, mais tozo beta déjà lisolo parce que to beta non lisolo mbongo, explication plus mbongo et ça la bien. Donc courant ezali mai ezali o eza banda kunde na expliquer ki 2 chambres salon yango a 2 chambres salon o alandi yango aza chambre salon to mata likolo to expliquer likolo. Dans likolo to ana 2 appartements to mata tozo tala yango to découvrir yango ensemble. Tu as 2 appartements, il y a 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, et puis il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Donc voilà composition, il y a banda kundenge ezali. Donc bon la ba mir ezaya sika. $65,000 légèrement négociable. Osa intéressé au bengi biso tolobi négociation à téléphone te s'il vous plaît. Banda ku et mati ils ont mis ça $650 na mois. Donc calculer au bimisi combien bon ekota combien avantage sur papier. Donc au sombi lelo lobi mbongo ibandi mbala moko kokota. Donc on a avantage. Donc ndako yango yango yo bat bazana kati mo etokota na kati ezate, mais soki oye kotala to kokota na kati ba locataire bazali ba permettre total ta salon couloir mo ba toilette et dans kati ya ba chambre. Donc awande ezanda kuya 2 chambres salon cuisine, 2 salles de bain, et puis awa mpandi awa ndako oyo awa eza chambre salon cuisine salle de bain. Donc voilà composition ndenge ezali. $65,000 à discuter. Ndako ezobimba ndako 4 ndako ezobimsa $650 na répété. Donc voilà un peu. Awa to na commune ya Mongafula, quartier Kimboala. Donc Oroye là Gombe, rond-point Kitambo magasin, rond-point pompage, et puis tozui mutuka toye ti awa place ndaku ezali. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Yebela makambo yango. Donc bye bye, à la prochaine occasion.